Mbote na balandi ya FKM Vision TV, Photoflow Vision TV, pe la Renzinga TV. To yeli susu na émission na bino bolinga kamingi otobengi à cœur ouvert. Coração aberta. Awa tozali kolobela makambo ebele o etali mabota na biso, ba famille na biso, makambo ya mokili pe soki mudaza na histoire na ko kotindela biso o etali sona yango ezali kaka pona kosunga la famille ebele. Ba famille pona kosunga mabota na biso na makambo otozali ko kutana nango na mokili émission na bolingaka mingi à cœur ouvert coração aberta awa biso tolobilaka nyonso tolobilaka masolo oyo ezotia ba implice na mabota na biso na mabala na biso donc toza vraiment pona bino lelo tokolobela temo kitoko nga vraiment nazali invité na thème opona ko intervenir makasi tokolobela ngo biso nos dans l'ensemble parce que tozali komona que non thème ngo ezali make-up lolenge basi bachaka ba beauté na bango na langage clair langage clair oyo basi ndenge bachaka make-up est-ce que ezalaka mabe to ezalaka malamu bato bakomeli biso abi ke no bolo bla solo o puisque tozali komona la plupart ba problème na kati ya poto surtout na ba foyer na biso ezali kamuya make-up yango le toko débattre ngana bino to ngana la reine et puis na intervention na bino esika bozali na ba téléphone to tie likolo o bengi biso o pesi point de vue na yo nini omona kana tamu basi bazali ko tia make-up est-ce que pono ezala kitoko to pona ezalaka mabe yango téléphone ezali plateau ezali ko pesa mutu no so soit 2 minutes na numéro ezali likolo o bengi ozu yango o intervenir o lobi na biso nini oyo mona ka mala parce que make-up selon histoire ne ba pesi biso ali que non ezali pe koboma mabala oui ezoboma mabala po ete ezana basi mususu mona olinga na mobali tanga robengo kana caméra na tongo na yuki no ketia fo de te oyo no bambi periki na moto siko ezosala vraiment bien vraiment te biso babengi biso ya mingi babengi penza babi ke to make-up pe kolobela ngo papa vraiment batomboki esali bango pena pasi po omona mwasi atie vraiment motema mwasi akobala mais nzoka mwasi wana aza complexé aza mingi complexé vraiment kaka ndenge la reine zinga zali koloba keno to yeba est-ce que make-up ezalaka malamu to ezalaka mabe tango batazo babengi biso abi keno il paraît peu limité na ba église ba bi que non soit ne parce que make-up ezali ka poudre te ko ipe bozala chapeau bochaka na mutu na ba tir sil o bozo vimisa misu boye bo vimisi munoko bo vimisi makabunyo so yamba bitolo bila en général bango ba liba mona que non moi si naturel c'est qu'on naturel to tchaka ba kitambala toni je ne sais pas ba dit il paraît bimi ko tena ba prophétie mais ngala yebi que make-up même peu na bible et cause la menadi que thème o cause la thème moko ezali vaste to benga mo vaste dans le sens que non et ça na ba étape belé au moins si azalaka mais lo koni ni danger ezali kati na make-up est-ce que make-up ezali ko boma pe mabala ezali solo bon on anga make-up soki ebomi mabala c'est que bato na balingana na bango na motema moko te po eloko lo babengi make-up ko boma libala te ya moto ko lobela la okura ya émission na biso awa pourquoi make-up ezali ko boma mabala eboma ki libala to boma mabala na lolenge nini avant tout le cas na ko sepela la reine zinga tshela biso nzembo oya papa Philomo Pepe nzembo to linga ngo mingi afin que ba fana biso to ba o ba link ko intervenir na émission obobonga maka déjà entre tozali ko yoka nzembo oyo obobonga moto bobonga mana nzembo oyo ya papa mo Pepe sima na ngone to koti na émission na biso. Hallelujah. Bokota, pour intervenir. Le téléphone est déjà ouvert pour Nabino. Numéro na biso eza likolo wana eza pe na WhatsApp so na ndenga normal epesi te okobenga na ndenga WhatsApp
Tu as mis maman Mimi Selunga TV, mbote mimi maman Mimi Selunga TV. Tu as déjà en direct, tu as un point de vue, tu as dit Kolando déjà bayo kayo. Déjà. Tu as déjà direct, tu as kayo déjà. Tu as la fleur coupoula. Na la reine tu rappelles Zali. Ah bon, bis tu as ouais, vraiment, keba na mupepe ezali nzembo papa na so filo kalate bokomona yango ekozana ba plateforme nyonso ya mokili afeki bolanda yango pe bo sepela koyoka nzembo oyo makeup pe ezali mupepe mabe kati nani surtout bali ba commentaire kati na mabala oui tozali vraiment nesemo mingi na bato bazali ko intervenir surtout na ba commentaire lokola mama na biso bengi tomoni awa plateforme nyonso ya mokili afeki bolanda yango pe bo sepela koyoka nzembo oyo makeup pe ezali mopepe mabe kati nani surtout bali ba commentaire kati na mabala oui tozali vraiment nesemo mingi na bato bazali ko intervenir kati na mabala oui tozali vraiment nesemo mingi na bato bazali ko intervenir surtout na ba commentaire lokola mama na biso bengi tomoni awa na biso mais entre tozali kozela ke puisque bato ebele ba lipe ko intervenir lokola papa filo mopepe si kozali mbote mingi pe na na biso Anaclé to Abakok, Anaclé tout yépé à intervenir na live na biso na mkola lelo ba on soit à la près tozali pe na téléphone na biso likolo pour na ko intervenir na live au soko tel et c'est plus sûr puisque to sunga bande ko na biso ya basi na on soit ali ko kuta na ngona ba problème ko ezali ko yela bango na bom moy na bango to na o etali makeup badi ke no makeup ezali mabeto ezali malamu ya ko tolonga to yeba au courant ya émission na biso tozali na yango donc entre temps tozali koluka ko bonga ma kozela ba obali ko intervenir na poko lelo tozali kozela Mimi Selunga kota déjà pe papa filo me pas kota pe na bande ko musuba kota pe na yo pozali kolanda biso mo numéro de téléphone ezali kolo au ligne ko intervenir pe o kota so na live na biso et vous appelez malamu ngo pe so point de vue na yo afin que tu ba ko partager lisolo oyo ensemble elongo na yo malamu na biso ya bandeko na ndeka to photo flauti koloba mutu nyonso oya sengeli vraiment a intervenir numéro na biso eza wana likolo wana okoki na bino kobenga ekozala vraiment bien au thème oyo vraiment ezotungisa vraiment mabota ebele bafoye ebele ezokabwana kaka likolo ya ba makeup oyo yango tolingi toyeba biso toyebi te bino bopesa kaka point de vue na bino boyebisa biso soki eza vraiment bien to eza mabe. Entre temps tokotiela bino mwa film moko oyo tozwaki na lisolo ya makeup totala soki ezali mabe sima nango de mutu na mutu bongisa na film wana nayebi te pana soki ekoleka malamu mingi bolanda déjà Macha volume. Chana pana pa peut-être pas volume za makasi. Yeah. Mutia, kosinda libala la lelo bandile disparaître benga lukarayo. Tabaka face. Ah ye. Eh chérie, on l'a manqué déjà. Ouais, la mugi mais là tu dis Noël, la musinga les sous bébé. Ah, comment c'est na libala il faut la takabwe. Pour papa Banazara. Debo naga madebo naga madebo ola mani roche ola mani. Ils ont la film oh très bien. Papa Bana, on l'a manqué malamu Yo, wando kitwa muyibi. Na muyibi mutima na yote. No de sesinyo. Seri, muyibi kote sura ndaku, na ebi kote sura ndoki. La façon lumineuse pour savoir ndoki. Ah ben wa pasteur. Seri, ya la Bible ndoki kote li sura ndaku, c'est le monde maram na yo. Vous allez faire des bourras. Allô, papa pasteur. Na bien mwenze yake anandakwa. Tana bezema bonde ndoki kote li bisara. Non, Daddy, non, qu'on saute la télémine face à face, non, mon a été là, et nous avons dit, alors tu peux pas rouge. Non, qu'on saute pas pasteur. Yago Samelele pas pasteur. Merci, Daddy.
zelo mona marabu na yo. Chérie, oza piko, yaga. Non, ici. Zambi wana. Tabashi. Déborah, chérie, Déborah yaka. Oza piko Déborah, tika base. Yaga nano, ndeka kote suna ndako yo zobatama. Zambi Bible, wapi Bible na Déborah. Quoi Déborah? Zambi na bae. Déborah Zambi. Déborah. Maman Déborah. Il est là où il voit des gros. C'est le dans le monde des maquillages. Maquillage. Déborah, ni on le bimba. Bonigo. Je suis toujours la même. Avec ou sans make-up, je suis toujours la même Déborah. Monico. Dans mascara, Fabiola, ça va nous y demander. Arrête là. Kolinga wasi na mutu de zambe, mulili ya kosayo. Eta kumosu sumotu na ya mascara. Ah, zambe. Ah, gai zambe. Siko, mama sara tu webi gana bali fushi yo gana bali gai gatira mabolo wa vadi. Ah, gai zambe. Motari tira ndako ya koko bofogola ndako ya. Ingai na busi na bingai pa paste. Tala, Déborah, keli kula se changer salama en solo ba nini kula. Je vais make-up. Ah, Déborah, Koubanga, qui est énorme, qui est changé, ou un pasteur, hein? Ok, Déborah, qui est rapide. Non, mais le tourné, on est côté, on va faire la porte. Bon, pasteur, c'est là où on est dans Sumba. Il y a de l'heure, il y a Sumba dans le salon, Tony. On va Sumba dans le salon. Ok. Wow. Wana ezalaki iso moko batindeli biso ezalaki iso batindeli biso afin que toyeba kozwa kaka mwa référence na lisolo ya oyo tozali kobeta eli koloba nini lisolo oyo ezali lisolo ya make-up ya basi mwasi na mobali oyo tolandi na lisolo oyo tolandi babalanaki ta babalani balamuki na tongo mobali atikali na mbeto mwasi abimpo asala déjeuner mobali tanga lamuki abandi koluka mwasi ni na chambre à monter na salon bien na osala déjeuner tanga ka mwasi alamuki bato bazali kobenga ebele donc bazela na muke tozali kobenga tozali to yamba ita déjà pembeni Allô? Allô? Allô, Panzinga? Ndeni? Bien, nana. So il faut intervenir na yebite. On peut sa point de vue na yo. La famille bozo sala. Bon, tozo baka thème ka concernant ba make-up ne, ndenge basi ne to desina ba bilongi na biso. Est-ce que bino attaque mibali bo mona ngweza malamu to eza mabe? Ndenge to tchaka ba beauté vraiment, to tchaka ba make-up donc ba faux de teint ba poudre. Est-ce que ça bien to eza mabe? Ya mwa thème to za na lelo. Ah d'accord. Oui. Non, c'est tellement qui te manque. Je vais me dire la vie na biso que yango toza koko ba vie na yo vraiment tokosepela mingi na lisolo oyo soki okota yango. Ah d'accord. Bon, je vais dire que na petit na jibino dire c'est pas un souci. Les médias, les data médias na kopesa ba auditeur nyonso oyo bazona na biso na kutu na lelo et na poko na lelo na misika bango bazoni ya bote tele vraiment ya bino molobeli oyo ezali toyendi na l'archiviste vivant na kati ya Genibert TV na sepeli mingi na thème oyo boyuti koévoke awa tout à l'heure là komona ke oyo ezali na kati ya chaîne oyo ya concert na biso opetelinaka mingi vraiment makasi na kombo ya la reine Nzinga TV. Alors, na question na bino oyo ezali ke komona basi oyo bazali oyo atiaka banasemakiyaka mingi ndenge bamama na biso to biso tokolelelo topuba age pene pusene ebele tobengaka oyo eza bakula batiaka makambo ebelebele ezali mabe mpenza te. Mais quelque part, na koloba bosolo eza pe ko pénaliser bango lelo na makambo ebele parce que c'est à tout le monde oyo asepelaka na yango eza na motu oyo asepelaka na naturel eza na motu oyo alingaka amona pe quand même oyo ezali kulango ezala pe mwa mobongisi moko ya ebele ebele te eza na basujet ebele na kati
Amen. Mais na le monde oyo bino bokoki okendela malamu na kati ya émission lelo kotalisa bandeko basi kosunga mingi tokosunga mpo biso tokoni lelo tokosunga mingi bana na biso oyo bazoya lelo baleki bato ebele oyo baza na nsima ozomona kotalisa bango ke vrai oyo ezali beauté ya mwasi eza kula te beauté ya mwasi eza parure intérieure oyo ekosala mwasi na famille ya mobali na famille oyo eza aux alentours tusa balinga ye est-ce que ntango tozotya toujours wana tolobeli eza lokola ozolobelaka parure donc comment dirais-je physique ozomona komonaka atie kula atie boye atie boye et ça c'est rien du tout c'est pas la beauté vraie ya mwasi eza ya beauté beauté vraie ya mwasi ezali boye moko kati na ye ozomona babiloko wana etikalaka topletaka yango après obiso ntango tobandaki kokola nazopesa vraie histoire ntango biso tobandaki kokola biso totikala kolinga mwasi te ntango tiningana koya pena na tongo so nalulaki yo deja namoni etotia mavandaka api peut-être totia mavandaka na tanda biso toya na mbinza ipene mwa mosika baleki na biso toyebanaki parce que biso tokoli netika oyo ezalaki na veki na ngai baleki bayaya toya na respect toya na etike toya na tout donc ezalaki biso tobima te mwa libanda mite metango bimi mwa libanda omoni mwa elongi moko malamu oyo sepelisi oboye nakende na kartier na tongo na tongo sikoyo tongo nalamukaka mingi ozomona biso tokoli na lolongi wana mais ezaki na bato oyo ye génération échangeaka au fur et à mesure ezochanger mais eloko oyo eza malamu conseil ngai etant que l'archevêque kokosa bandeko bazala afole te na beauté oyo ya lelo bazala afole te na oyo ezali oyo bandeko na so basi bana so baosala mais balinga bakotaye plus oyo ezali génération ancienne biso baparent boye na boye kopona mpe na koyebemba te oyo eza mabe ya mwana ngati à 100%. Donc nakoloba te boye na mpona sunga ye mpe yeka changer parce que tomoni mabale ebele lelo soki lelo bamiziki oyo ekataka te balingi ekataka te nde bana na biso ebele lelo baza nulle part baza nulle part ni na bétude ni na nini na nini mais makambo eza ebele parce que makambo bozolobela eza na bapasteur ebele na kati yango na mokuse nazwa bino sante parce que eza mission kotelisaka te nzambe asala grâce nzambe asunga bato oyo balingi bakula okomi mokolo olingi kaka babete mpo obesala nini libala nzambe mopapesa soki osingaki mpe na moninga peut-être mpela mpe kote na ye erreur nini ezalaki ye kaka na kote na ye lafi continue mais tokende nango su mpe na boye parce que eza na monome moko eza nsima na yo oyo ezotalela yo oyo ifo oarrange alors soki yo bandi bateniri wana oza koarrange nsima te ekoratrape yo yango tomoni bandeko na biso ebele moi je voyage partout nazokende naza kaka na bapasi na mitema komona ozomona to bandeko nanga pasi quelque chose baza baleki na age mais baza deja mikolo mozomona makambo bazosala ozomona maintenant c'est pas possible soki mona 25 ans mona 28 ans mona 30 ans mona akosala nini soki soki asanga plus bobongi nde boye vraiment merci mingi voilà. En tout cas, papa Deo Nzinga tosepeli makasi oyo pa sepeli koke s'abonner pa papa na biso Gemidor TV na YouTube Gemidor TV bo s'abonner kuna pe bokekuta pe makambu ya bien papa na biso apesaka pe ba conseil ya bien donc ko sala pe bien vraiment na balandia biko bazali kolanda biso bo partager vidéo oyo na baninga nyonso bazwi na mute merci papa Nzinga boye ba pe ko commentaire na bino e ko zala pe malamu mingi vraiment boye ba ko commenter bo tinela bo benga pe lisusu po boye ba ko intervenir na thème o kitoko basi ngala ko tumo la lelo basi ya maquillage ezoboma pe mabala ebele na kati ya poto. Pourquoi ezoboma mabala? Papa Nzinga na kati. Vraiment
Merci. Au revoir. Au revoir. Pourquoi la reine Zinga a une question au Lukama? Ngai na kotu, ouais. Mutone ezali kitoko mingi. Pourquoi maquillage ezoboma mabala? Parce que basi mingi bazali ba hypocrite. Ya mwana maquillage ezali koboma libala parce que bolingi naturel te olingi kobomba ma olingi kokosa mobali ya liboso. Totali film nga na yo awa na balani na biso ba moni que non. Moi si tango tie même photo na Facebook, aussi photo snapshot, snap nini? Snapchat otie wana ezalaka volonté ya moto ezalaka osepelaka kangisi photo na ye ta mosusu ezala kitoko yango na basi ebele eza teke mpo baza mabe oyo mpo na boye tosalaka yango avec mposa na biso moko sikoyo mpo na lisolo oyo touti kolanda sikoyo oyo ya ser bo boti kotala ke mobali abosani ye mpo na ngai ya liboso na kopesa tort eza pa ya mobali koma yo olingi mwasi me oyebi elongi na ye naturel mpe ndenge azalaka oyebi elongi wana te oyebi kaka elongi ya maquillage omoni eza faute ya mobali distance mpe esalaka ke no baza distance mboya lelo toza na bainternet na bandako donc bamundela facilité biso mais sikoyo soki mwasi aire nyonso azalaki kaka na kosa libala wana soki ekomi aire baosolola atie kaka mobali fo bengaka mwasi na tongo mais akoyeba ndenge baza mosika oyebisa ye kende osokola elongi mais ntango mpe ayaki na style ka ya maquillage yebisa ye kende kosokola elongi namona vraiment elongi na yo te eloko wana ezala mpasi mingi mobali soki alingi mwasi akoyebisa ye non ezali mpasi mingi mpo mobali ayebisa mwasi namona elongi no puiske ntango so osepelaki ni déjà na beauté oyo alakisaki yo ozozala na confiance ke non moi ça azala bongo non mobali akoloba bongo te au moins siko mobali vraiment oya solo ponga ba mobali ya solo mobali nzamba sala soki alingi mwana mwasi akoyebisa ye mama nakosepela pe moko o tosolaka même kutu ozosala no musala olamuki tongo nakosepela mingi wana olamuka na mbetu obenganga eza déjà elobelaki mokolo non ozala raison benganga na ntongo soko olamuki nakosepela namona mpe ndenge elongi no apongi ezalelaka non eza bolingo na bolingo nyonso moto akoki koloba nyonso namona ndenge vrema elongi na yo ezalaka soki outi na pongi mpo bilongi mosusu soki outi na pongi ezalaka kitoko koleya kuti soki otie maquillage ça dépend omoni neti na ka oyo tozolobela awa ezali ke bino basi bozali koexagere ebele bolingi soki kotikala na beauté naturelle na bino te bolingi bapoudre bolingi bakabelu bolingi kovimbisa soki bozobenga ngo soki ni batire sil bolingi koyesa nyonso donc mwasi mona 6 heures déjà na poudre na elongi bongo soki oza na tache na elongi ya monene est-ce que ondima otambola kaka bongo na tache wana monene na nzela ezala fier na nzoto na yo nakobomba tache na ngai nakobomba yango mpo ete nasepeli mutu na bato babeta na bango mabaku na libanda te yango nakobomba tache na ngai natie na ngai makeup na ngai likambo na mutu te yango naka bandeko na ngai bino bato boolanda biso bobenga ekozala bien toyoka mpe po biso toyebi na biso mpe nyonso te toyebi te toza mpe na posa toyoka bino entre temps ozoprépare nzembo wana kaka toza nango totia nzembo papa filo donc tiaka so nzembo ante tozolobake no telefone eza likolo mingi na mutu nyonso alingi kobenga kointervenir intervenir na numéro eza likolo ekosala esengo mingi bayebi ke no na plus 49 151 66 87 3x0 na 3 na suka benga biso pesa biso avi na yo na lisolo oyo etali make-up na basi po tomona basi mingi bakoma kitoko ya mibange bakomi ba jeune fille likolo ya make-up mais ntango siko aye libala ekomi bitumba libala ekufi parce que akosaki mobali na ye lokuta ya make-up ezali koboma bala ebele sikoyo nga mpe naza na motuna moko tuna mama pourquoi sikoyo bino mibali ntango ezalaka ta mosusu bolingo osala mariage ozwi sikoyo mandefu na yo okati yango kotiango teinture ya noir mais wana eza make-up ya cérémonie nyonso toboyi wana ezali cérémonie kobenga yango d'abord maquillage wana ezali cérémonie tandis que tozolobela awa mingi ntango tozolingana nazolinga yo nazomona toujours na babeauté ntango sa mwaso kitoko
Tango nyonso na tongo na benga chana téléphone chana vidéo okimimbango tiembo toyebi kaka na obengo na 7h lokona pomotaki olobi ozotalisa ndengo ozali nazomona ke mosi kitoko me tango ye na ndako mukolo moko boyo ke kosokola obosani keno naza na ndako olingo ya kotia maquillage na ndako na moni yango mbala mona bi oh toka mwasi na soko boya ye mais problème yango na siko parce que nga tuni siko soko moindi kambongo boya mwasi yango siko tango na moni ke oboma makana sima maquillage oboya ye na koboya ye c'est que basi nyoso poko boya bango pour le koma na onka mwasi nyoso koma otaba maquillage et donc il soki na koboya ye donc tout na ba yo to na bokota soki yo kutai na mwasi na yo na modèle wana olingaki ye na musika na Facebook na téléphone tango ozomona ba photo to tindela ozomona kitoko mais tango moni sur place omoni ezali nango beauté ya maquillage okosala nini wana eza motuna toli ko partager yango ngana biso na bino elongo benga ata mama ozobongisa so nzembo ya kitoko vraiment ne semo mingi na bato bazali ko intervenir surtout na ba commentaire lokola mama na biso bengi tomoni awa Manelize Ndombele ye parle bi que no make-up eza mingi na basi ya lelo est-ce que eza solo mais oui eza mingi na basi ya lelo donc basi ya lelo mama na biso bana tia penza ba make-up na kula bando ba bazaki ba ipe beauté naturelle ezali lo lenge na bango oui ba te ba bela rouge na ba mafuta mbila mais ezalaki mais ya bango ezalaki exagérante par rapport ya basi ya lelo monde changé donc wani ezalaki Elize Ndombele mbote mingi siko ezali alobi ke no make-up ezali mingi na basi ya lelo balingi kolakisa kibo basi na bango te bazali kobomba yango bazali kolekisa mingi make-up yango bazali kozwa problème oyo ezali kokutama na bango lokola lisusu ndeko na biso Samuel Joan ya alobi ke no vraiment eza pasi mingi po basi misusu balingaka kolakisa bilongi na bango te pourquoi papa Sami asosoli bamali ke no sosola biso kaka sosola moi si faut la fière faut la fière na beauté naturelle na yo mibali musu balingaka beauté te baluka nde motema parce que beauté eza motema okoki kozala bizali malamu okoki kozala kitoko miso na bizali malamu te en tout cas esalaka pasi mingi donc yango nazalaka sie ntango oza na bizali malamu kolinga tokende so na babote ebele otie bapoudre mosusu soko otali yango tokolakisa bango suli moko ezali awa bongisa yango totiaki yango déjà mais tokotia mosusu awa life otala lolenge nini basi oyo ndenge papa Sami abi keno basi mosusu balingi kolakisa bilongi na bango te toza lisusu na ndeko na biso telma mama boa tarde boa noite boa entrada feliz novo ano tolobi ke ya komi na portugais na bosepela kotanga yango na lingala abi ke no problème ezali ya make-up te si eza na bato mosusu bayeba koutilize yango te bazali kaka kodépendre to bazali kaka beauté na bango ezali kaka kodépendre na make-up donc soki atie make-up te akomimona akosentir bien te or est-ce que ezali mpe ya solo bon eza ya solo malobalo bien eza solo oui alobi ke basi mosusu olia mizala pena mwasi donc azali kodépendre na biso katie make-up te akomona lokola te osengaka po atia make-up po te na parti ya make-up ya omona kendeke ke abimi kitoko wana eza point de vue ya ndeko na biso Telma ya Emma Telma donc namoni bato mosusu bapona niti na banimero keno nimero totie mutu mosusu azoyamba te soki obengi biso na nimero yango peut-être tokomaki yango mabe mais tomoni déjà bato bazokozenga déjà awa toyambi Mimi Selunga TV mbote mingi mbote mama Mimi Selunga mbote la famille mbote tozolanda vraiment émission kitoko makasi zamba pambola bino makasi tozebeli na sujet eza kitoko makasi ya moto na biso liboso balobi ke mwasi nzoto na make-up olobi nini mpona yango mpona ngai make-up eza mabete mais toyeba ndenge nini tokoki kosalela ba-make-up make-up eza yango mabete mpona mwasi mais mingi nde bakoki kosalela yango na ndenge ya koexagere mais baza koexagere make-up donc moto alingi kobima lisusu ye te kwa alingi kobima su ye te ezokokoze baproblème yango ezokoze baproblème moto alingi koaccepte te oyo azali ozomona mingi nga abenga
complexe. Ouais. Mingi bato basalelaka ba-makeup ya makasi wana eza complexe. Mpo nga nayebi mpe mingi meme na ndako na ye ya libala na mobali na ye bakabelu oyo kaka bakabelu mobali ayebi kutu ata suki na ye ndenge ezalaka te. Oh, ya solo wana. Oui, eza mabe nga nayebi baka moko boye nayebi baka moko boye afe mateyilango mpe bato mosusu mpe nalobela mpena moto na boye eza malamu te complexe ya boye eza kitoko mingi te ndeko fo akoka ochange parce eza malamu te parce mobali na ye moko ndenge ezaka omoni toza bamami alo zala na live toza na live déjà tokata te toza basi na kati ya bandako mobali fo yebaka mwasi na ye kaka aza sali te ntango alamuki na ntongo mwasi alakokaka ndenge nini mwasi na ye soki na asokoli te azalaka ndenge nini basi mingi mpona complexe ntina mabala yango mabala ezomela basi mingi te mabala ezokufa parceke baza complexe meme tipa mibali na bango bamema eloko wana eza kitoko mingi te mwasi akolala na basile ya milai adamuki na ntongo deja manzaka milai basile ya milai baprote eloki yomoko tozakolisaka nini azaka na ngambu eza nini toyebi te mama mimi toyebi te donc ndeka yo bolobika ata mosu complexe toyebi te ozokokompone moninga mwasi te mpona nini boye mpona nini motu akoki kozala boye mpona nini eloko nini esalaka boye mpona nini eza nini eza complexe donc mwasi azomona mobali na ngai soki amoninga boye ati ezelanga bambanda boye na boye no eza malamu te eza malamu te toza na bamekeup ya ndako ya simple ka comme normal ya lundi ti vendredi basamedi soki okende ofeti te eza mais motu mosusu akobanda kota makeup lokola akenda bafeti chaque jour eza mabe eloko na eloko babi totango na place nango tobenga eloko na eloko na nkombo nango ntango eza makeup na yo eza makeup na yo mpona kolinga te kobetisa bato libako eza na bato mosusu omoni na balabala boye bino nyonso bosilima kima bobandi kotala kaka motu bozotala ye kaka bozotala yango motu eza deja ekomi scandale okomi koscandalize deja okomi koscandalize deja bato eza malamu te surtout na biso bachrétien ozwi basuki ya milai omamiki okamati basili oze okamati soki babiloko nini bakote makasi obimi lokola ndoki ozoya mpe koteya makambo nzambe eza malamu te sinakokala filme wana batiaki donc somo basi mingi lelo akota mariage banda abandaka mobali leka nde tozokoba mobali kuta eyede elongi na ye te ndenge ezalaka lobi boye ekoti problème na kati ya libala baproblème na kati ya ndako mwasi mena wana lingi surtout mibali bazalaka toyokaka mwasi soni eza mibali mosusu mwasi na yo moko be oyoka soni eza mpe na basi mosusu mobali na yo moko boyoka soni verité te eza mabe okoti na ndako ope kolingani na mobali boye balingaki na bamariage siko okoma kaka motu moko donc okoma komipesa mosala tongo yo wana tokendaki toilette mobali nani alamuki to mpe mobali ntango abimaka ntongo ayebi kuto elongi na yo te ayebi elongi na yo te ngai na opesa bino exemple na nga moke antuka papa sami ayebi ngai donc ayebi ngai nazaka kutu na mpona complexe ko lokuta mabe complexe vraiment eza nango makambo na nga te ndenge nazalelaka ndenge naza soki nabongami soki mpe nabongami te nabongami te eza te ke nazala sali te so non mais faut kopesa expression ya oyo ozali kolinga koluka eloko moko ete eloko yo ozali eloko wana tozolinga kaka opima eloko wana eza malamu te mingi na ndenge mokuse toloba eza complexe meme bafoto oyo tozosala lelo ya basnapchat wana ngana ngai nalinga mpena mingi snapchat te parce namonaka ngo eza eloko moko ekotisi bato mingi na complexe mais oui echangeaka mpe bilongi na normali boye aza na babuton alekobima babuton na eke
Après ma mimi, après Snapchat et tiens. Ah oui, ah oui. Vraiment, le coup à Facebook. Et ça va vraiment bien. Et tu as appelé Batu Bilongo à Bana. Bochaka ba like vidéo pour que ba garder yango temps belé bo partager vidéo yango bo landa pe bo benga ka mingi pour intervention balobi ke basi ba komi lokuta mingi bo tata ko tshela bino mwa film oka ba ya basi ne ba kosa ka mibali na kati ba ni bota la film oyo basi lokuta likolo ba make up ta mobala ko mona oboye na beauté ya make up alingio. Mais mon collègue moro na tongo ekomi bitumba ekomi koswana o libale kufi ale ekomi problème botala film on est allé koleka basi lokuta basi make up boza complexé pourquoi mimi sa mobimba na yo afin que yemo mobali ajija c'est pas bien na yidi moi sina ndenga zalaka. Ah oui. Basi à 16 ans. Maman Mimi. Merci mingi vraiment to sepeli bon sikoyo ko pakula susu produit baso batela ko lobini. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vraiment. Merci vraiment maman Mimi. En tout cas, on a vu vraiment makamoko très important pe etei bande ko pe bazolanda na biso mo pe to vandi awa. Merci vraiment merci. Vraiment tozo ko ba commentaire belé to pe si poupée Barbie. Sponsor officiel. Yazo bengate to Tazali, Tete Teresa, Maman Vanessa, Mbote Mingi, Yenita Simbi Photoflore de Berlin. Donc à Simbi FKM partout Azali yenge sponsor officiel. Peli sous tolobi que non Alpha Mies Nakati à Bordeaux, sponsor officiel il y a la Reine Zinga TV. Merci mingi. Sika to Zali Kopé Sambote na papa Filo. Mon pépé Sika Zali Mbote mingi azali ka koroba mibali bozali wapi bazali ko sosola bino basi awa donc mibali pe bosa l'intervention puisque bino bozali ko pesa raison. La Reine Zinga mibali balobi que non basi bazali ko bombama basi bazali ko zala babengi bango basi ya miyibi. Ah basi ya miyibi ndenge. Kasi puisque